congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Bomoni binomoko ezali ya lokutate. Ya lokutate bomoni ke bien papa Wemba azaki en bon terme na papa na biso qui a mangana mateta mais to yebate pourquoi bengira kiye yango le to découvrir abengo likamoni abenga nga pona ko yebsanga que e ba kusala featuring ya ye na mwana ngaza na Angleterre basala nzemo moko boye ba ya oyema na kati kabi c'est bien to sololi mingi wa to sololi makambe belé ona mwana ba na télévision ezalité to sololi mingi après tango na ina kenda bi non vanda tout sisa na biso kaka na vandi na zongi na vandi ti basilisi ala conduire nga na bimi bon na tongo na vandi le lendemain nango no gingr téléphone na télé bo papa Wemba boni abino est-ce que na lingo sali sangai ngabi likamuni na non alibina ngabi oyibi général moko sengi ngai alingi na sali c'est pona azana ba problème o ya lupango est-ce que moye zalité parce que ngai naza présenté ya kanisaka ke nga nazaka président ya ba musicien mais nga na yebisi ke non toza na président na biso moko mais ngali naza vice président mais président na biso moko yende akosalisa yo po ye abi makamala mingi mais tukutana ye allez na bi bon tongo etani wana nga na ke na tunisa aza wapi expliquer ngai sima ya saint oya église wana église à cathédrale ou à Notre-Dame quelque part on a kepe na ke tant na ke na tongo na muni papa Wemba ayambi penga akotinga tina ndako to vandi allez to bani masolo expliquer ngo boye nazana likamo nazana ngo boye Wemba zotia pe ba commentaire abi non mokonzi na ye vous allez facile parce que ye akotaka partout allez ti sukanango mokonzi yango toyokani na salango gratuitement pour nous salisa ye allez alibi nga bon le lendemain na routine jeep nanga et oya ko joyo pour bokinde ti pa wana pour bajongsa eloko aneza ya mwasi ma diata pauvre ma diata moni aloya général zo sala pour basalisa pe mwana mwasi mama wana ti na kepe na ces démarches et ça peut bien. Allez, papa peut, avant de voyager, à féliciter. Parce qu'il a voyagé qui, un mois, une semaine après. On a voyagé qui non, une semaine, à Zagi, jeudi quoi. Tozaki wana jeudi, après jeudi, on sunde, on a oya kendeki. Donc, tout cela qui est bien. Alors, merci. Nengi au salisi général, moni, yosa présent à biso donc, na moni que tozana makasi alors na kamwe ndingi ngaza na problème et puis eloko selinga pasi manager na ye wana Marie-Laure azalaki na kati sala répétition amonaki makamu nyonso oyo elekaki neto yokani na ye ndengi papa va annoncer na micro ya azalaki wana kuna ziki très étonné na moni pe avant na caméra na kati bar na film na moni nga mais il on a fallu ça maman Amazon peut-être est-ce que vous avez pour personne maman Amazon pour nous dire sous pour la problème personnel tu n'as pas problème là était promis dans année mais peut-être il était mal informé oui c'est là yende abenga ngati c'est bien tant abimi na Wemba yende atina kutina voiture toke malti tokotina ndako bazaki yena gi garçon yo ya sara banzemo bela Guy Matondo wana compositeur banzembe belé yende tozaki pe na ye ti pa ya na koti to vandi ba offrir nga maya komela na senga mai na bon si to solo na sali pe ti na sali de marche on sili papa pe a remercier nga na ndingi na salaki mais na kamwe ndingi ni siko ya wa komike to yoka na kati ibi loko mususu bato bazol bake
ngai na fundaki Papa Wemba baza kokosa prétexte wana batala na parquet nini ngana kena funda ye na funda jamais Papa Wemba likambo kizalaki ye babi bona sokoda babi ko no funda ye te zaki makambo yaki ye bango babetaki Aimé Aimé Basai babetaki limisa muke ngamoko na zalaki le jour J na stade de martyr yaki na stade de martyr na laki wana moi na Papa Wemba mutu a menacé Aimé oui après ça Aimé vraiment quand même que ça coup volontaire de blessure ah bon ça qui bloque moi j'étais là présent oui après babi que Aimé pas na yo pelisi moto bo ne funda Papa Wemba na parquet mais batala sikoyo batuna na parquet soko preuve ezali ngana funda yete na funda yete na talanga bembo azaleki na ngabo na kuto samba na tribunal na kulinga ngote ezalité c'est faux batala document sur document ni bazana ngo oyo ngana fundela ki batamiza ki amwanga na mateta plainte a posé plainte contre Papa Wemba ezate voilà bana biso pour toute la image ndenge ve ba humilier yo devant chef de l'état et ça qu'on ndenge nini devant chef ba humilier ki amwanga na mateta devant chef de l'état non mais ça nga passi parce que moni ngana za bien na mokonzi mboka comme mokonzi mboka ça na batuno so bien mais na misu na ye geste asalaki wana naki malade so ezaki geste asalaki biso na biso wana je comprendrai mais asalango devant bakonzi en direct à RTNC oui bakonzi bazaki wana gouverneur azalaki wana ministre de la culture azalaki wana ezaki pesa grave mais comme ngai nakindaka musika te ngai naza rancunier te bon namoni kabi bon peut-être que azali mal informé moni et puis geste oyo ne asalaki yango so botala image malamu bokomona ke ngasi na lekaki mutu mosusu mutu ayaki après ngai ne asalaki boye mais ngai na lekaki na ngai déjà moni bon somoki nyokalonga zosola nyokalonga solo mingi yo leki nyokalonga tamusa ibisa ke bengana verikis te nyokalonga sakana makama ndingo na te akolo bandingo na te benga mais non parce que tout le monde est curieux il y a en tout cas il y a émission qui fungula batebele parce que quand nga quelqu'un na mission qui des arts na moni na programme ba commis mot de circonstance les représentants des musiciens congolais des artistes congolais tout le monde a nyokalongo atangi mot devant président Kamwanga et ça le ndenge non, ça n'a rien puisque peut-être que moi c'est à Wemba, Nenga Bassa a proposé déjà partout que na lingite sauf verki zawana na kusala mobulu na kusala boye moni na se maintenir mais soit ça là que les cas bien moni j'ai beaucoup apprécié alors pas qui malamu mais ndé boye ba que ezalaki volonté na ya volonté n'est-ce pas il y a moi c'est à Papa Wemba alinga gite surtout que moni nga na église na kinengi nga déposer des points fleurs après kawana na yaki nanga pela bakamu hein mais veut me kidi si falo zonga no souté te ngana za papa en tant que papa bana faut toujours ko laksa bango éducation likamande ngwana na ko kusala teke boy non kaka nde na salle na répéter ne biso que na miso mokonzi fallait sala mandingo wana te moni na miso mokonzi et pourtant ils appellent le kuta puisque ngana Papa Wemba ni yo moko moni ndenge zali to sakene biso bien moni ata to lobi na ba télévision boy na kinchwe ki to sola na biso alors quand les gens voient ça bazolo baka azantel azaboye non mais pesa Kamwanga na comité d'organisation ozalaki na comité d'organisation nazalaki bon vous êtes tout la question moi parce que ça va te passer mingi ve makamba papa mbo en tout cas sont sérieux ve yo za bana boni ngai nazana 19 enfants oui reconnu vraiment Kamwanga lelo na sema belé les 19 enfants baye ba fande c'est comment bali papa na bango bien sûr bayo kana y a pas de problème aussi on prépare déjà testament tout déjà préparé non certificat d'enregistrement il est kinyoso voilà mais Kamwanga mateta moko kufa na olinga tena na matanga nayo parce que comme pas ça déjà la liste olinga tena na matanga nayo na bembe o benga na moto vraiment même ya balsagi ya muninga na biso wana n'évitez so permettre na ba comme le gars muninga na biso wana Kofi vraiment mais ça artiste au contraire il faut te consoler bango pour que tu peux te perdre moto munene moto ka Kofi fallait pas banete ayate non parce que
bolingo na biso ya lit bango va séparer biso te batu mingi basala kango ndenge wana ke bakosala boye po basala bo afunda bo sala bo mais ndenge balobaki pona Kofi pe na monaki ya malamu te puisque quel que soit les problèmes soko ebembesi lali ezali ekomi ya bato nyonso yeli te ke oh kuna na lingaka yete ayate non et ça la makani mais mo baba Wemba pe asala nzima blessé na moya matanga pe ya kesera yaka na yete alobi ke boy lame de crocodile alila kesera na kubatama ça va mabe peut-être non mais yangana ko peut-être que bato bazana moto admettons nga na lobi ke ngaso na kufi chaka kongo ayate mais bango bako ko appliquer yango te bako appliquer yango pourquoi bako appliquer yango te volontairement oui non volontairement oui c'est très différent c'est pas la même chose mais oui ça kufi déjà on appliquer ma kamona ya lobité puisque biso tout aux ana besoin que biso nous aux ana zera na biso réalité que ma lobi boye bino bo appliquer yango moni application même na basola balabakate so ba pesi mibe ko ya mabe moni application za mabe muta pesi mibe ko za na problème donc pour vous dire que basala ki mabe wana il a fallu basala bongote ngai na kipaka na ngate ngai na gina na église na zaki partout na zalaki donc na salango na CP na ngote na makambo wana président yo ali président monsieur congolais likambo yo bazole lango mingi yo le 19 enfants ba yo bien Kiamwanga na a de 19 enfants pas plus hein ceux qui viennent à Bimba Kisami Kiamwanga na te mais papa Wemba tiki bana qui mais bino tamso ne biso ko zanga comité d'organisation mais pourquoi vous père qui va conduire rapport détaillé que à part maman Amazon il y a d'autres femmes il y a d'autres enfants oui mais na comité d'organisation nazalaki na sairo na jouer réellement côté nazaki simple figurant oui ne pas na nazo talaga bango bazo sala bango moko bazo sala bango ti suka ele ko monga na monaki pour intervenir pour nazalaki te nazaki simplement un figurant même makambo ya ne ba frais ba dépenses ba nini et pourtant et ça maka que bato bazana kati ya comité wana d'organisation ba fois zala ba yeba makambo ningi ezali mais orgue yali OK kuna au balibal ba le kambo ya mbongo par exemple ba bengani pembeni ba lingi même tout monde te non et ça pour vous dire que nazaki simple figurant banlanda biso c'est très choquant Kiamwanga mateta tamso mungu wa ibakate ana mbongo nayi te nazala mbongo te non ana mbongo wa yo moko ko ye moko zana ngo mais na makambo tamisa bi ndima ngo te mais sikoyo promise ali apa président Kiamwanga na bana ya ndeko na yo batelengani basi ya ndeko na yo batelengani tange président imiko o posséder ndenge nini te mais surtout Monique bazali bazo se plaindre to megana to sengana na mokonzi na biso wa azali ministre ya culture soko tambuli mingi te to ko intervenir to ko selsa bango y a pas de problème voilà to ke bisa suka dossier oyo ba tourner tout na partout dans le monde isonoka papa Wemba héros national tant que président Imiko réponse ndenge nini wala za réponse vas-y hein Taboulé Franco Kalejef Nico Kasanda papa Wemba héros national oui mais bon ba condition ba monique ça la mandingo wana na ko contredire ngote mais ndé ba kanisa pe ba Franco ba kanisa pe ba même à titre posthume ba Luambo Makiadi Taboulé Kalejef par exemple parce que le gars Kalejef yeba na même pas de la takufa oui mon ngai pona ngai na osenga que batuwana o bakufa pe avant parce que mutu asala rumba mutu asala ngo ezalaki Franco na Kalejef ezaki African jazz na OK jazz muke na rock mambo bangonde basala musique wana pana OK bayena lemba rumba ya sikana kati ya lipo bunze monate banzembo wana salama déjà polo yaka moni donc ezali il faut soko moyen kozala penza na osenga ba honorer bande ko na biso wana pe parce que ça mais ça dit misanga tanga kaka nini bana na biso eko shoki bina bandako ba politicien ba zuaka elan pour sa indépendance adu elenga le président des musiciens congolais adu elenga bakunda wapi wana comme le gars il a jugé ba concité adu elenga ko non tout histoire adu elenga bakunda wapi bon comprendre adu elenga pa bakunda cimetière za la kate mais c'est grâce à ce monsieur là ce qui lelo attendez-le eko gobaluka yende bakanga ye pona
Congo et comme indépendance. Mais en tout cas, il y a une émission polémique, mais le président parlait na que rouvert na ye. Bon, si quoi yo question soit tout nebi se wuti pa ya Sandra Bumba lobi boye. Mo connais beaucoup dans Amazon. Si vous avez vers Ngaï, il n'y a pas de problème. Mais Ngaï n'a démontré que Azaki mal informé. Si vous avez le premier pas, vous allez vous allez plus maman Amazon. Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez le problème. Mais bon, on a répété ce que Azaki mal informé. Puisque l'image, image. Quand on est montré. Comment image, il y a anniversaire. Ça n'est pas photo. Image, il y a anniversaire. Il y a anniversaire, il y a maman Moukonzi à culture et art. Azaki na fête a invité Gibiso. To kindeki to ensemble, to fonder ensemble, to solo bien. Mais problème te, makambo les gars le so bozo landango. Bo ina batu bête ma pamba. Comme ça Azaki mal informé, président comme on a dit ouvert bras ouvert pour na koyamba mama Amazon. Na moni que président de commission la souka un message. Oui. Mais te ngana ngali kamwa na zo insister. Na manager na ye Marie-Laure nazo ko incriminer ndeye parce que yi azalaki tango tozo so na papa azalaki tango papa azako loba azako senga batu ba betelanga maboko papa yi azalaki mais tout le monde ba image oui allo bien on a ma zone peut-être ma zone azaki mal informé bon nazani kamso loba te na lingi ba artiste ba yeba que tous à la uni ba jouer ezako ya to ça la assemblée. Enfin, à Imiko. Oui, tout ça, l'Assemblée à Imiko. Parce que mes binos mais gouverneur, bourgmestre, ça marqué mandesi, la zaka, mais ngaïpe, pourquoi pas pointer kakangai, pas me souhaiter. Non, mais pour nangai, n'a ça d'accord. Mais président, qu'est-ce que vous avez d'abord, ça, vous avez besoin d'informations. Parle de Toumba Simaro. Aïe, qui m'a dit? Mais oui, tu vas dire presque pembe na l'église. Après l'église? Après l'église, il y a un endroit. Est-ce que c'est ce que tu as déjà? Mais tout ça qui est déjà après aïe calamité, on a qu'un hôtel qui est dans Nabiso, tout l'accès à la vivant, par le Tumbayaki, pour votre information, zone à lobby. La soin à voir, mais activement, il s'est président Soubanay, Bissaïke, Bapesi, papa le Tumba Simaro, billet avion, il y a économique d'après Mbongo et Bimi le coup après ça vivant est-ce que ça vraiment honorant mais on a évité parce que après information après ce billet ya place économique en plus sur information par tout matin monsieur madame Mouté batambola kana mutune Willy asa accompagner mais wana vraiment est-ce que d'après président Imiko wana ma dire comment on a dit non c'est dit pour commencer commençons d'abord pour ça. Merci na bakonzi ceux qui va foutre les tickets. Ça c'est très important. Yemoko na muto meme azate muto simba azate. Non, le billet ticket na muto na yeko. Muto na non, il y a yemoko. Billet non remboursable. Oh, mais rien que ce geste là. Monito faut te remercier bakonzi. Peut-être erreur basala qui pour bâtir une première classe au lieu à nini ya seconde à combattre la salakité. Ba yinzera mokoti. Non. Non, n'a plus d'informations. Papa le Tumba Simba nous a foutu les billets et ils allaient sponsor naïe. Voilà une information sur ça. Mais bon, il y a na profondeur. La profondeur de voilà. Et là, ils ont bien quand même, bah conduit, bah sali geste. C'est très important parce que bah tout mingi oyo baza malade, bah tout mingi oyo baza na passi, oyo bazo mona passi, bah conduit peut-être bazo aider bangote. Mais le Tumba azali une grande vedette, aza poète le Tumba ya solo. Mais nous devons se remercier Bakonzi de ce qu'ils font pour naïe. C'est très important. Mon biso oyo Bakonzi bakibana bango bisoté. Mon coup faveur OK. Papa ça biso rien. Qui a mangana héros national. Ça va bien. Pour héros comme nango. Attention. Non wana toucher côté wana parce que le héros national ceux qui battent sans ses alliés. Sans ses alliés. Qu'est-ce qu'il y a pour la Côte d'Ivoire? Papa. Tant que nous avons côté, nous éviter. La Côte d'Ivoire, honorer Papa Wemba. Binom ballon avec ça, tout le monde et les Côte d'Ivoire. Ce chef d'État a l'ingagi naïté, n'a sali angote, mais comme a sali ango, tout remercier.
Moni, tout remercier parce que c'est pas donné à tout le monde qu'on vend la boye. Moni, azal makambo boni na mutuna yawana. Azal makambo belé. Moni, bon, mais à petit honneur na Papa Wemba. Peut-être que rare moué ça peut-être il a fallu peut-être battre quoi baloambo bananipe nazo senga à titre posthume. Après ça on va se bangonde basala rumba ya Congo. Président. Oui. Tu comme ça na soka. Tabule ya Kenda. Afize kufa Victoria yo mutu sala ngwawa ezo simba nangote lelo viva itikali est-ce que tu raté sangote parce que peut-être moi studio nango message na misa viva la musique la musique viva la musique de la baina na evoloko ya tabule non ya emeneya oui mais emeneya ngana yokaki bango bazo beta na vis-à-vis tango bralima sala ki mais basa kubeta kitoko il suffit que basa l'enregistrement malamu et ba pour la leader moko ya orchestre au mona ekozonga nango parce que bazo beta même musique donc bazo beta très faut yoka bango ndenge bazo beta parce que naza un grand musicien quand même so na yoki na bino bien donc ça bien solo bon on appelle ça conseil à vivre la musique parce que par tous les moyens basa la souder so ba panzanika e comme okunanga nazala ba wela onga nazala boye wana orchestre kukufa mais bango moko ba pona mutu moko oyo e ko permettre que ba diriger orchestre wana bala na makambo ya payment onga naza manager onga naza boye ngana za te ba yokana parce que soki ba yokanité wana tokende orchestre ke kufa droit d'auteur ya Papa Wemba je crois il a respecté na Sogoda mais le bido ngwana au fond li page moko Monique tant ba futaki bato na mois de décembre l'année yo Papa Wemba na Werason bazoki mbongo te bayaki te mais moni bo yo kanate non wana eza makambo ya société eza ngate mbongo la bo mbongo Wemba bayebaki te bango bayebaki kaka que comme vekiza zakuna eloko mona na te bakamwe babengi bango mbongo za tisuke zaka na benga mama Amazon azo ngo bon mikolo lekaki na vandika bo babio Papa Wemba tini mutu moko na papier pour ba droit na ye oh ya solo na wera na bia pas de problème soko ke ngana pesa ordre mbongo ya artiste ndenge zakina ba enveloppe mutu akuku simba ngote e ko vanda kaka wana ti tant ekokite faut kota ezonga na caisse ekozonga na yebisi na bato nga bino opese bango mbongo na bango tant mutu na ke poza mbongo amoni ba enveloppe belé oya bati ba mbongo o bato bazwa inante abi mais c'est pas possible ça biso kantia kaka awa lokola mutu na za wana mais tokomona ta infraté mais au contraire même kanu sala yango kanu azokoloba mutako verkiso koleki wana okomona eloko moko te mbongo ekomona te eloko uzwa te mais ayeki ko tobele pa na ngai bi ngai nalobaki mabe mingi na yo je ne m'attendais pas ça ngana ke 4 mois après la grande petit pote koko nini droit na ngai ba fongoli armoire ba fongoli coffre ba kamata enveloppe ba pesier moi je ne m'attendais pas ça ayaki alobi na ngai belé moni tika pona makambo droit d'auteur tika to tambusa eloko malembe to tambusango un jour tu as même petit nak auto tongi abiso moko un jour artiste musicien ko bimata ça même na $500,000 il y a droit d'auteur kakande ba chaîne wana ba futaka biso pour ba chaîne ba futaka na bango biso te ezala RTNC ezala nini ba futaka te kaka deux chaînes oyo futaka ezali antenne A na oyo ezaka la te ragate oui na raga raga bazo futa ba droit na bango sans problème mais on nous ba tikali ba futa te alobalo ba mais monsieur ko faka pauvre mais gain ça zo soko 5 millions d'euros na France quand on a droit d'auteur parce que bazo respecter ango bazo futa ba droit mais quel mécanisme vraiment est-ce que tant que wadi pese moi c'est avantageux dans mon émission en tout cas bande kuna biso bo finga artiste ba pauvre mais au lobby qui à partir d'aujourd'hui pas de la musique la télévision aux autres futate boy bozo banga trafic d'influence te tozo banga te puisque na France c'est salamaki na France salamaki ba fundaki l'état
l'État français pour la makambo nzembo ba droit na bango zo futate mbala moko ezaki lera Mitterrand ba Mitterrand betine zeta na mesa bi bo futa mbongo na bango ba futaki mbongo na bango ba journal idée boko vérifier yango mais biso baza manfu balingaka musique na biso balingaka musique ya Kofi balingaka musique ya Wera balingaka musique ya mais balingaka batu mingi peut-être mon là pourquoi balingaka te parce que bazo futa ba na bango te wala ezako salaire na bango moni réalité to luka pour futa batu to débrouillaka to lukaka tout ça bon non mbongo oyo ezako kota na société oyo ba radio zo futa ba télévision zo futa ya ngwana nde to futa na ba ayant droit na mbongo oyo bazako commander na ba droit d'exécution publique aussi na ba la production comment on appelle ça na ba copie privée wana tout ça copie privée parce que droit de production mécanique voilà bon contrefaçon voilà ko commander CD na poto a sengina ba droit d'auteur a sengina awa mukanda akena na poto a pesi basali ba clé à le temps bokola ozonga jour à paiement parce que pour ça mbongo na yatiaki yangala ko joti mais muzuzu wana asali nzembo te azana succès mais succès wana yangala ko pesa mbongo te parce que mbongo ozokaka oyo yemoko azako régénérer. Moni, c'est ça le problème. Président Kamwanga est musicien, contrefaçon, tant que président musicien, Pesa Sokoda, librement, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce que les mesures vraiment non, ne vous en faites pas. Le gros épisode, dans tout la société, il faut tout ça là, tout travailler dans le planning. Il faut tout ça là. Première chose, tu vas payer chaque mois. Makambo, tu vas avance, à compte, pas question. Dans PC instruction, il faut payer les agents normalement du 1er au 5, il faut la payer. Artiste musicien, ayant droit, non seulement artiste musicien, artiste, nous surtout, oyo, sali, parce que la Sokola, il y a des musiciens, il y a des plasticiens, il y a des écrivains, il faut que foute un bon la bango. Mais ba foute un bon la bango, oyo, ngomoko, kotisi. Moni, ezali mbongo oyo mbongo eza na caisse teke ba mbongo moko ba futaka bato non moni ezali na sens wana mbongo tozo futa ezali mbongo kaka oyo eza ko régénérer oyo bazo sala moto beti concert oti billet d'avion billet ya ko futa billet d'entrée na salle mbongo yo futi faut longola un pourcentage ke na Sokoda donc faut yoza na motema malamu otala ke mbongo tozui lelo tozui par exemple $200 $200 wana balongoli 20 ou 30% et kena Sokoda o etikali ozui munguzo beti mbongo koti ba pourcentage ta ba futa batu ba futa na wana na o télévision ko futa na radio ko futa na ba magasin oyo ba texaka ba nani ba nzembo ba ko futa même ba copie privée ba ko futa parce que ba CD ni surtout ba te o ba au moins ba zo texta ba CD nzaka ou bati musique ou bati théâtre. Alors batuwana o bazo sala action wana o bazako beta yango mais bakolo biloko bazo zambongo te. Faut l'état tala likambo wana. Surtout RTNC a futaka rien. Oyanga maison mère. Faut abandonner nous pour bamisu bakota facilement. Tala lokola raga eza société eza ya mindele eza privé. Bazako futa. On a une antenne A, mais ça futa. Mais ils ont mawatru, parce que les choses allaient n'y sont pas futa sauf les deux. L'État contraindre bango, futa pour que l'artiste ba kundamaka bien. Et ça la que tous les laga pas ba konzi. Cercueil, faut non. Mais ce qu'on bon ils ont kota nango bien, ils ont kota malam. Contrôle les alliés. Puis tout ça conseil de surveillance. Et ça on a écoyé bambongo 10 francs ke wapi. 30 francs qui wap moni donc on a l'État a ça un effort pour que l'artiste kaba musicien mais les artistes en général ba nous ambongo na bango pour bazo moya ko vivre na mboka oyo voilà bande ko biso to lo biso pesa ki mwana matete boyoka a bombelo ko côté en bref o boyoka ki eza lokuta pesa ka mwana mateta ata mbote ko na sukata otina mbote bana mbote latina na ba téléspectateur no bazako na biso boye de biso bo soutenir biso artiste bo bana bo le bazako solo appel solo ya droit d'auteur pas ya bato
ya ba magasin bazobeta miziki bana ba voiture na taxi bazobeta miziki na Brazzaville okaka oyo soko ozala mukanda te ya société de droit d'auteur mais ba kitio ba blog ba botelo contact mais to lingito ça parce que mbongo ezali mingi na Kinshasa et puis ba artiste dans senga bango baya ko s'affilier mingi parce que soko s'affilier na yo te ata mbongo eto zupo na yo okozwa yango te moni. Donc, nous avons un artiste qui s'affilier et il dit que aux hommes de Sabam, aux hommes de Sassem, ils ont interdit au côté de la Sogoda. Non, Sabam a s'occuper de droit na yo ya poto. Sassem ya poto. Mais à la Congo parce que mboka moko te kobeta musique mingi ko le kamboka na yo moko. Donc boya ko s'affilier pour compagnie na biso et mata. Voilà, en tout cas, tu commences à souka vraiment boyo qui réalité. Tu le vois me belé plaisir mangana teka à la lobby tout na mutema moko abombelo moko te en tout cas monsieur noko yoki Patrick Tibasso papa vraiment papa na biso o abengaka Pierre Mbouyi mama na biso abengi Pauline Tchanda na Nov na Allemagne yoki ni aseni okomo yoki ma plaisir mangana la lobby vraiment ba artiste congolais tous à la ini pour na likambo qui sait ce que liboso parce que ba konzi ba linga pe qui tient en tout cas ciao. À la prochaine numéro. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.